Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci, il y a Mikolo, yo baza sérieux, baza sir na makambazo, ba pesa le kuta te za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te, kokonga. Image ya Congo. Ndeza suka na masolo. Suka na masolo, suka na masolo, suka na masolo. Kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Donc, benga sur le numéro, on a biso wana, on reçoit information nyonso. Ce que on a next, on reçoit un numéro, on a biso 00 243 89 51 11 999 numéro, ya ngwana bi numéro moko kaka. Et voilà, tous on a victoire vraiment dans babi tous on a victoire, tous vérifier toujours. Ndenge batu bazo réagir par rapport à match ya lelo yango moni pena ke de les batata zana toujours bon informer bino ba maman bazo teka awa donc te intéressé pe ba maman baza par rapport ya biloko ndenge bazo teka na moni ke bazo teka biloko ya imana na ya renaissance donc ba biloko tu ya match. Bonjour maman. Bonjour papa. Ouais maman na moni zo teka biloko ya renaissance vita awa imana ana victoire sko yebsanga lelo za match ya renaissance na imana ba biloko zo teka man. Bon, biloko etekama makasi depuis na bandaki et biloko imana même ya vite après tekami makasi. Renaissance na teki même mingi te. Imana ne teka. Na imana ka banda na banda tongo. C'est que imani ba imani bazala bonga ebele. Ebele makasi ebele depuis 5 ans na kotaki. Ebele makasi. Bazo somba bena ba imani bena bazo somba la ndenga mukete do ba na mbongo ka lokwa ba na veya. Merci. Merci. Ouais, ton monique, il m'a n'est pas fait des amis pour nous, les amis. Pour nga zesengo, oui bana baleki minoko. Renaissance ala ese bon ba pola. Bon ba bete ba pola raté. To lalela ki bango nzala na vite na ni ma to lalela bango nzala. Tala veut que ne ba poli, bilamba na ba ko longolango. Merci. Ouais, voilà. Ton monique, ton babi wana et la ambiance ozo les gars awa. Na matonye donc bon na ga. Excusez. Donc bon na bena donc ndenge zo les bozo mené 2-0 babi manezo mené 2-0. Bisel bango ke ba bana ba yoka ite. Na ese ba bana. Ba yoka ite lelo. Na sa ba ka boy. Na nanga zo ke 2-0 boy. Ko so ka 2-0. Na la 4 bon na DSI. Na la 4 bon na ngasi. Merci. Na la 4 bon yesi. Ouais, voilà bon comprendre que do yelo bika. Ana 4 bon ba imana ba ça parce que imana ne zo mené. Depuis ça, c'est pas la porte pour comprendre que l'humanité équipe Mangodo, pour les autres, babi, bisous aux années net, grâce à Moutomouté, évidemment, vous avez un ambiance, les gars, un amateur, Yanwana, tout ça, pousse à toujours pour la, pour ça, bah, Imanien, Nenge, Bazan, ambiance, on a donné, c'est bon.
Maboko salite, ta Pampers. Omoni Pampers. Maboko salite, adie fibo. Ouais, bon comprendre que makambo babi que lelo imanana Renaissance imana et gagner Renaissance 3 bis à 1. Yo moni ngoni. Bon, attaque les véhicules. Bon, attaque véhicule c'est normal. C'est normal pour gagner bango. Pour ça, pour on a imana ça moi nanga, imana mobile na. C'est normal, c'est normal. Ouais, merci babi que avec toi il te tambola toujours. Tout ça là par rapport ya match ndenge les gars, tout le monde qui a pas imana bazabo kongolo ba mena mono que ça mona imana mbia c'est bon mon aga mbia c'est daga toujours imana loba. Bon, na sepeli neto gagné. Bon, vite appelle le rôle à gagner. Et na sepeli dans le sentiment au les gars dans la sepeli penawa. Toujours merci babi mère teka. Na sepeli neto a gagné. Fibo penali ba betona ba la China suka. Ye a remettre 10e. Voilà, merci to Monique. Makamunyo so. Ouais, to moni bono yindi makasi mona imana iso sentiment. Sentiment na ngeze tembe. Jama Kimundele debi na pointi Sadio Congolais kangi bango. Muku na ena 500 nganga imana ye kaka ne loko te meto gagner ya pamba. Nenga zaboye asambwe na ye yango moto embele. Fibo. Tesi na ngwata lobi. Tibo. Ouais, tout le monde bono yindi makasi mona imana iso sentiment. Sentiment na ngeze tembe. Jama Kimundele debi na pointi Sadio Congolais kangi bango. Muku na ena 500 nganga imana ye kaka ne loko te meto gagner ya pamba. Nenga zaboye asambwe na ye yango moto embele. Fibo. Et voilà, tous na victoire vraiment dans babi tous na victoire tous vérifier toujours ndenge ba tubazo réagir par rapport à match ya lelo yango moni bena gade les abatata zana toujours bon informer bina ba maman bazo teka awa donc tu es intéressé pe ba maman baza par rapport ya biloko ndenge bazo teka na moni ga bazo teka biloko ya imana na ya Renaissance donc biloko tout ya match. Bonjour maman. Bonjour papa. Ouais maman na moni zo teka biloko ya Renaissance vita awa imana ana victoire sko yebsanga lelo za match ya Renaissance na imana biloko zo teka man. Bon, biloko etekama makasi depuis la bandaki et biloko imana même ya vite après tekami makasi. Boya Renaissance na teki me mingi te. Imana no teka. Na imana ka banda na banda tongo. C'est que imani ba imani bazana bango ebele. Ebele makasi ebele depuis 5 ans na kotaki. Ebele makasi. Bazo somba bena ba imani bena bazo somba la ndenga mukete do ba na mbongo ka lokwa ba na veya. Merci. Merci. Miandabu nzokwa kisasa. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokona na te, kokona te, kokona. Image ya Congo. Ndeza suka na masolo. Suka na masolo, suka na masolo, suka na masolo. Kokona te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabu. Donc, benga biso na numéro na biso wana okozwa information nyonso. Soki totango na next on a numéro na biso 00
243 89 51 11 999 numéro ya ngwana babi numéro moko kaka